Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger et avez vos investissements au Congo, vous qui pleurez à chaque fin du mois parce que les locataires n'ont pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yomotofani na mikili ya bapaya, to oza awana Congo, yomoto locataire ayoki sa pasi poza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala ya lelo ya tongo ebandi esengo koyeba ete boza ebele motema likolo sango tolingi tomona misa ezongaki uta mokolo ya jeudi kasi ba direct tobandaki yango mokolo ya lobby. Merci na bandeko baza na France, na Belgique, na Allemagne, na Toronto, na Montréal, bozola na biso na Afrique du Sud, na Kentucky, na Jeffersonville, Indianapolis. Topesi bino mbote bato baza na Bunia, bato baza na Beni, bato baza na Kolwezi, na lingi bino mingi bandeko baza na Bagata, na Kenge bolelaki mingi na Congo Central, na Mbanzangongo sango esi azongi. Misa pe esi ebandi panza sango na ndeko ayebaki te. Égoïsme autour ya bosolo na politique strictement interdit. Kaboula lisolo la moto ya évité. Alors, on va attaquer ce matin comme d'habitude. Le Bizaraki, succès total. Lélo na lisungi na Nzambe. On passera également cette émission avec beaucoup de récits parce que bateau bazalia bazam bateau bino bolingi bateau pe balobaka. Avant peut-être Yarotang et la bino ba info du jour, boza ebele nazo pe sa bonne chance na bana na biso bazo présenter l'examen d'état ou ta mokolo ya lobby à dissertation. Babandaki lelo ezali bangambo ba cours d'option. Balembe ti bakoya ko sala 4 jours et ko banda 17 au 10. Je pense que tozana récite makas tozo souhaiter na bana mais tozo déplorer pe biloko ebele parce que na 4 ngomba makambo ezali ebele. Alors, on va peut-être présenter les invités d'abord et puis on va aller de l'autre côté pour l'info du jour avant d'entamer le sujet proprement dit. L'honorable Mike Mukebai Nkoso, Lelo na Tongo, Nabosolo na politique, ça fait un bail. Bonjour honorable. Mbote mingi na yo ndeko na ngai sango mokonzi. Très bien. Na tombeli yo bozongi malamu na Kisasa. Merci. Pe longonya mingi na mosalo ko saila ba kongomani. Kongo mona yo, Kongo etala yo. Merci honorable Mike Mukeba Nkoso. Alors de l'autre côté, Fumoto Tobasanga, mbote na yo ndeko. Mbote na yo, pe na bandeko na ngato na plateau honorable Mike et bandeko comme ça. Ndeko Richard. Ndeko Richard. Très bien. Na bosani te bala na biso. Ndeko Richard Pinda. Très bien. Ndeko Richard, bonjour. Merci mingi na singela kipe ko sala ba compliment pona musalo zo ko sala. Merci. Surtout ndengo zali à la quête ya vérité na ba obstacle nyoso zo ko kutana na zela. Mais lokolo zana nzambe o ya pesio sultan ezo sala que o kende au delà ya
bitumba nyonso ozali kokuta nango na nzela wana. Donc beaucoup de courage par rapport à ça, et je pense que et permettre à ce que Congolais azalaka informé dans le moindre détail na nyonso oyo ya mabe oyo ozali kolakisa na poisa na miso ya bato baso. Très bien. Avant peut-être qu'on entame sujet à l'élo, na lingaki botala tozalaki na Kolwezi COVID-19 eza maladie ezoboma batu, pandémie wana esali rage makasi, batu ebele bakomona ngo lokola liseki, mais ezali réalité, batu baza kokufa. Pour la première fois depuis Covid ekomi Covid, au moins le journaliste a eu la grâce autorisée ya kokota na kati ya salle kokende kotala ba malade baza kobela pe na zwi le temps ko s'entretenir na ba malade ba beli COVID-19. Bokomona bino moko na Kolwezi na Lualaba et pas le gouverneur Mouyej, bazu esika moko ba kobenga ngo maison cité à maison 60. Baza na 60 maisons basala ki lokola centre ya isolement ya ba malade. Basali yango na maison préfabriquée. Ba maison préfabriquée on écouté na ndako moko à peu près $4,000. $4,000 wana ezanda ko ya chambre salon cuisine. Bokomona yango TV za radio te. Et puis tokotaki tina kati na ke ko sola pe na ba malade. J'aimerais à ce que botala yango namoni yango pe na Katanga parce que na Katanga na aéroport juste à côté soko koti okomona pe ba tie centre moko ya kitoko ezawana batongi yango malamu ba matériel ezali. Pendant que awa na Kinshasa, Gentini Ngobila gouverneur ya ville bozo wela ka makambo wenze bino bozo tala ka makambo wenze me baninga batongi ba wenze bino bozo wela ka ba wenze likamba COVID-19 so okena ba place publique to ba espace public okotika la komona lisusu ba citerne ya maïté savon ezalité négligence ekomi nango. Est-ce que le gouvernement provincial bazali conscient par rapport il y a charge au bazar nango surtout vis-à-vis il y a pandémie à COVID-19. Suivons en image Toza Zonga pour démarrer maintenant avec les invités. À tout à l'heure. Ah, ok. Et vous avez été bien reçu quand vous êtes arrivé? Oui, c'est bon quand même. On acquise la mauvaise prise en charge des personnels soignants, même en termes de traitement ou la ration. Est-ce que vous mangez régulièrement? Oui. Vous vous achetez la nourriture et puis on vous donne... Non, moi, je ne prends pas. Okay. L'hôpital qui vous donne. Oui, c'est ça. Et le traitement, ça va? C'est le 13e jour en année. Ça va. Qu'est-ce que vous sentez au début quand vous êtes arrivé? Bon, je vais expliquer vous en Swahili. Ok, c'est bon. Bon, wakati nilipata hii kutoka na kikosi changu cha zamani. Na wakati nilipata vile ilikuwa kunitushia, ikaanza kushika hii goji. Ilianza kuwasha sana. Kisha kukausha mate. De la gorge était sèche. Ah, kukausha mate kama on a toussé. Unashika hii crâne hiyo sana. Ça tapait un peu là. La grippe ndani. La grippe ya ndani. La grippe interne là. Ah, ça va quand même depuis les 3 jusqu'à aujourd'hui. Il est bien. Quand même, il est bien. Tu respires bien, Oui, plus de problèmes respiratoires, la grippe c'est terminé. Tu n'as plus mal ici à la nuque. Non. La gorge elle est normale. Ok. Je mange bien. Ok. Très bien. Bonne guérison, je pense que c'est déjà bon comme tu l'as témoigné. Et bientôt là, bon, il y a des gens qui continuent à douter que la maladie existe. Est-ce que vous avez quand même quelque chose à dire? Maladie quoi? Ça veut dire quand même que uko déjà na malaria na zamani. Ile malaria kwako.
kwa façon mimi shikia mimi haina pamoja vile ndio kushika kikozi kwa kwanza ajui ili nifikisha façon pumzi zinaanza kukatika tezo kufanta presque 3 minutes mais au pumzika bien malari kwa inapaswa pa kuisauver on a mai certainement ou ma distance moi on fait Très bien. Il reconnaît que la maladie existe. Peut-être si vous n'avez pas encore été en contact, vous en doutez. Mais la maladie existe, il a témoigné. Toutes les douleurs qu'il ressentait au début, c'est parti. Pour le moment, il est en bonne santé. Mais il tient à ce que nous gardions tous les mesures. Monsieur Mouyoko, on va démarrer. Très bien. Fumuto Tobasanga. Première question. Tozo Bandana Yo, Batobachi TV Moko et Sengozan Ndaku. Même na bandalunga bazoy bete bosolo na politique et bandi batobeli batunenga bien avec mu kona voyage journée non papa ou ma prison siko a na TV ndeni c'est un homme de Dieu asa conduit il doit s'occuper de l'église il doit s'occuper de la famille il doit s'occuper de son équipe asa na makambo ebele papa ou tiko bima bo pressé na TVT botika papa apema tango papa kozala conduit et ka moni alinga zonge la TV bosolo na politique ezanda kona soki a décidé aller à la TV, bosolo na politique, nous allons disposer plateau pour na papa de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Alors, Fumoto Tobasanga, on va prendre le tout premier sujet. Les loyaux, depuis FCC na cash bazan la katia coalition, depuis le début, kobundaneza mwa makasi, conflit de compétences ezali, conflit d'intérêts ezali, na koki kotanga bakaya lolenge na lolenge. Les loyaux to koma na likambo ya ministre il y a intérieur vice-premier ministre intérieur Nande Korubero aza na décentralisation bazali kouelana telle enseigne que ministre vice-premier ministre intérieur aketi na conseil d'état kotika lokasa pour ko dénoncer le lenge makambo de Korubero ya osala motuna ezali entre ministre intérieur na décentralisation attribution et recensement général et la population na nomination à ba maire ezo revenir dans la. Merci beaucoup. Ah, il faut bien ça clair. C'est ça que ça pour tout faut de nasui motuna ou etali classe na salelaki. Nazali licencié pe corps académique na sciences sociales politiques et administratives. Ya on a bandi na yo. Donc musala pina na nga yango. Na ko bana ba congolais que eloko nini bomi biso d'abord sali na état moderne bataka na 3 processus. Processus c'est le processus politique, c'est-à-dire superstructure sociale. Il faut un pays est fixé clairement na vision, na communication et na quatre institutions, la notion de l'État qui n'est pas la même notion de la notion de la République et la notion de la nation. Au bisonde tozaboye, nous avons hérité d'un État alors que l'État hérité on évolue jusqu'à devenir une personne morale. Liwa ya libosuamboa. Liwa ami balé pour que beaucoup ma république, il faut vous dans la constitution républicaine. Nous voter qui est honorable, mais qui est sur le plan à niveau national. Les élus du peuple proposent une constitution et puis cette constitution adoptée par le même peuple dans le référendum de beaucoup mis république, c'est-à-dire besoin de la constitution républicaine, c'est-à-dire constitution besoin d'ango, et ça constitution ba belligérate, et ça constitution ba batoba kende koyo kanate, batoba komi ango ba outi na peuple peut adopter ango de beaucoup république. Biso dans la 3e république, mais Mobutu est mort dictateur, 2e, dans la constitution républicaine, mais toi déjà dans la 3e république, et ça diarrhée moko impossible, n'habite moko tout récupérer. 3e, de 2e processus, c'est un processus démocratique, c'est une question non pénale. Processus démocratique, c'est tant que bondimi que peuple azali mokambi ya solo, mais yé moko azali bla ko kambate na constitution na bino boke ko pona fond na forme l'état nini bokota musamboka na bino biso siko depuis 1985 totika la kozala diriger kaka directement na Belgique na système politique na bango ensuite na Mobutu na dictature na mais na constitution to ko pona eloko babengi décentralisation comme à la fois fond et forme de l'état okotambisa mboka nde mama likambe bandi wana décentralisation siko elingi koloba nini elingi koloba na kati ya constitution na bino peuple a créé plusieurs collectivités ou personnes publiques où il a pesi na moto 3 pouvoirs. Donc dans le ba éclater mboka na 3 pouvoirs. Pouvoir à liboso, pouvoir central, pouvoir provincial na batité total décentralisé. Sikoyo na ministère nini
makambo ya décentralisation sengeli salem dans des pays qui se respectent ezali difficile oyoka ministère moko kombo ministère de l'intérieur pe ministère musu kombo ministère de la décentralisation bokabwana bongo ezala en tout cas ekozala pratiquement impossible d'autant plus que et puis okoyoka te CNI ezali parce que soko zuna décentralisation na CNI ezaka moko ya ba département na kati ya ministère ya intérieur mukolo to kanaki ko panza l'état soit na motema mabe na biso ko panza l'état soit pona ko uzala na ba ministre pour résoudre les problèmes d'appétit politique mukona to bota ki ba conflit mais on n'est pas dévié na question non de prime abord question de qui likambo ya ONIP recensement ya population na koloba haute voix que tali ministre de la décentralisation etali Rubero et que la PET pona nini décentralisation tala nini les pouvoirs que les constituants a donné aux collectivités publiques autonomie organique na bango autonomie technique na bango dans le budget provincial budget national péréquation 40% conflit de compétences entre gouvernement central na gouvernement makambo nyonso ali bokambi ya politique ya l'état nde ministre de la décentralisation kotala kasi makambo etali kotala motango ya bato mouvement na moni na bango en tout cas na ndenge na ngai en tant que politologue sauf soki na lotaki ndoto mabelelo na moni te ministre de la décentralisation ko kosala nini na ONIP très bien par contre place ozwana pepo na économie lisusu ba mère non makambo etali économie ba mère ezotala directement ministre de l'intérieur ça c'est mon point de vue en tant que politologue oyebika na lingi na boya ka usala sentiment politique très bien merci beaucoup winde kopinda kulutu fumutoto abendi nyonso te benga na omemango na lolenge ya mibeko ya mboka puisque mibeko ya mboka nde tombola mwa mongongo mibeko ya mboka nde déterminaka comportement ya mutu na moko na niveau ya gouvernement tozali na ordonnance ya chef de l'état balobi portant attribution ya ba membre ya gouvernement so totangi yango balobi na point B balobi boye na d'abord tiré à liboso tant ministre de l'intérieur tiré à liboso balobi politique administrative du territoire eza na kati ya ba compétence na ye totangi lisusu na se balobi identification encadrement et recensement balobi administratif de population tout ça ils appellent lisusu na kati ya maboko ne donc sur c'est la question ya ONIP et tout ce que vous voulez ezali déjà réglé mais ngana na lecture mususu lecture oyo ekotinda biso tozonga un peu na kati na histoire ya mboka na biso tokomona mokonzi ya mboka puisque ngana na ndenge na sali ba analyse na meki ko réfléchir ainsi de suite tout ça na moni intention moko fraude agenda moko caché na simawana c'est-à-dire nazo mona balingi ba kotela biso lisusu ba ngulu c'est-à-dire bato moko boyo to ebité soki lolenge boni je vais m'expliquer tomoni musée alobi à un moment donné tango alobi a telemi alobi ba étranger nyonso ba yaki na biso tomoni ke ba futami suffisamment assez bakanga biloko na bango bakende babima bazonga na bamboka na bango isika bautaki na kati ya lo ya bato wana tomoni entre autres James Kabarebe oyo azalaki chef d'état-major ya Congo awa et puis chef d'état-major na Rwanda et puis lelo boye ministre de la défense na niveau ya Rwanda tomoni na kati wana ba Rubero bazalaki tomonaki na kati wana ba Tambo Mwamba en ce qui nous concerne puisque le chef de l'état à l'époque nani Musée azalaki pe ko douter lobi mais ngana ebike bato tozaka na bango tozaka ba congolais OK mais le lenge boni bato wana bakei na bao mususu wana toyo komona na sima tango bakei ndenge wana Rubero akei ko créer RCD Goma na kati ya RCD Goma wana bitumbe ekoti na kati wana tango balobi non to fan ensemble tomoni na sima wana bato bazali na nationalité douteuse au sein de l'armée le loto baka armée na biso ezali infiltré c'est parti de ça na kati wana suba se détacher ba créer encore une autre situation M23 CNDP ainsi de suite mais le la option ezali levé na niveau ya armée aujourd'hui pas question ya koluka quoi intégrer ba rebelle à niveau et armée moi en fait ça c'est mon point de vue na monique stratégie échanger le la boni tikato ele la ONIP yango na lobby na kati wana makanisi ya kokoti c'est la biso bangulu na kati ezali je vous prends le cas de Rubero lui-même Rubero hein, ministre d'État ministre ya décentralisation nazu kana yemoko d'abord Nathalie professeur Mulongo ou azalaki secrétaire académique na université à Lubumbashi a sali une déclaration alobi que tango bazalaki ko sala pona ko bongisa ba élection na 2006 bakei batali dossier ya Rubero batali boy balobi batali na ba bulletin na yo ya primaire balobi abotami na Minembwe
bakei batali na diplôme na yo à université dossier na pour na azaladmi balobi abotami na Rwanda. D'abord il y a un doute d'abord sur cette personne là. Before oyo oni pebonge ça les alliés et identifier réellement qui est congolais qui ne l'est pas de manière à permettre à ce que toye bako ko s'identifier. Neti yo zabo bako ko douter pe na nationalité na yo. Bien sûr. Bako ki pe ko douter na nationalité na ngai pe lokola et tout ça. Mais yanga yo zala moi pasi na pe yo zala moi pasi. Ils sont allés plus loin. Ils ont demandé à Roubé wa memata mibe ko ambo ko lobaki memata 5 personnes. Pour na ça la boni ba identifier réellement, exactement, ba témoigner, ba que ça que non réellement, il y a pas de problème à ce niveau-là. Tomoni aboyamba qui pende ko Ibrahim, ndeko Ibrahim peut saliper ba doute sur la nationalité ya ndeko Joseph Kabila. Ba doute wana nyonso toko ko dissiper on a niveau ya ONIP pour d'attendre va ko ça la recensement ainsi de suite. Maintenant les dangers c'est quoi? C'est y est temps ko s'accaparer du moment où ayebi ballon d'essai zalaki liboso ba mekana mokonomé. Batala, comment est-ce que les gens vont réagir? Tant que Batali Makele les limité avant, excusez-moi, avant intenter une action en justice pour annuler ato yazo qui n'a économie nango ba maire wana. Yango siko bazo lingaba sala boni ba récupérer organes ya recensement pour éventuellement ba balolenge boni ba koki ko kotela biso bangulu pour que ba confie aux alakana yango ainsi de suite tout ça et continuer et ça la honorable lecture nayo ndeko alakisi selon politologue nani en tant que politologue selon ya lobby que ndeko Azarias Roubero atana ndoto atana bomoyibo azana esika moko te akokamba pe azokamwa na mboka na biso ndenge bapanza l'état parce que nyonso esengela ke zonga na ministère intérieur mais ndeko alakisi intention oyo ezana kata démarche liboso ya kolanda moto na yo nana likamoko akoloba ya somme likambo etali examen d'état ya liboso ba geste ba ko bengaka mikolo nyonso jantinia ko tia biso makelele ekota biso na moto geste barrière ata na kelasi moko bako salela ngote batindelinga bilili ya bana bavandi misato wala za bité lo mususu za na baité lo mususu pena distanciation bongo soko babite bakolanda yango bakolanda ngo esika nyonso so bosai ndambo mususu wana eza moke o ba oto tindela nga ya somo yango yo o na beleli penza Félix soka ko yo kangai copie ya examen d'état bana ba continue ba chombo na kati ya bakelasi yango batinenga à 10h24 centre 1309 école Chaumba ezaka kao électricité yango 10h24 ba auto tinenga copie examen d'état copie bana ba continue ba chombo donc moi na ko kanga photo ngi atindi libanda ba travailler ba zongi sili ebiyano yango wili ba konga tala kelasi ya bana tala Congo 10h24 tango bana bako sa examen batindelinga yango yali mawa mingi motuno tuningai maître Richard asa PC yango yali motu likambo ko swana te yali na mokano mokonzi adu o ba benga ordonnance portante biso yango moto kataka makambo yango moto ebi ntoma oyo mosana yango ya isuli kamba koswana te ese katami wana eloko na komituna Roubero parti politique ni kombo yango ni RCD azana na batinda miboni na députation provinciale na députation nationale je pense que la nationale azaka na moko te maître Claude Nyarugabo nani azaka yanga mona bango azaka na Moïse kanga na te Moïse Nyarugabo na mandele ki lelo ata na moto moko eloko ba zwaka batia batie pe ministre d'état yango bafuta ka elifutani ministre d'état ana moto ta ye moko oya tia ka wana lifuta nini lelo to into ba yango bato musu ba Monique Roubero akozala ministre d'état surtout na décentralisation eza poste moko stratégique ndenge mettre alakisi ba idée ya mabe eza na kati yango to kenda nango te ya zabe ye moko na FCC kuna memeli bango eloko te abe ye moko bapona yete ye pa memi moto moko te baponi abe ye moko donc même c'est eza respecté te bakamati ye bapesi ye ministère ya décentralisation po ba éviter ko simba makambo ya esika mobulu endongo na kakuna na makambo etal yamba liboso te ayaki pe na libonga na awa pa ya chiba ka yango te banda ministre yango na lobi na yo kaka yango ya likambo nini wana
ministre d'état na décentralisation pour ce que peliku ne pas ba ya molenge yende akumba likambwana toko senga te sika wana mbala ya sima o bako gouvernement bango etali biso tende basala yango très bien kasi makambo ya Congo etali biso toko senga bango mingi na bandeko ya IDPS so bo sere maniema et le couronne a des sensations beaucoup moyen. Très bien, merci. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité? Ça, c'est la grande question dans les téléspectateurs, dans les pays, dans les membres du gouvernement, dans les pays, dans les pays, dans les pays. Les lobes vont se retrouver dans plus de 65 ministres. Et ça, les ministres sont figurants, mais ils ont un bon fait. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, tous à 15 ministres et à Pamba, tous à 12 ministres, avoir une équipe qui a mouqué, une équipe costaud, où il ça va résultat escompté par rapport à désirer la population. Na place que vous avez la pléthorie à bateau, mais en soi, tous les résultats. Donc, il y a lié à adopter le quoi. Pour terminer, une minute pour tout changer chapitre. C'est difficile d'autant que tout ça, le gouvernement des récompenses des forces politiques et sociales. Et surtout, il y a la complaisance, la tribu, la paroisse et consorts. Maintenant, on a une minute, on a mon député provincial que non, ministère de décentralisation, exactement lié mon côté dans ma campagne frontière na est. Pour décentralisation, c'est un ministère qui a décidé. Ndenge entité territoriale décentralisée, na pouvoir central, na province, na été déjà défini dans toutes les lois. Il y a à côté la kaka, ba pouvoir repesa miwana. Ba budget nango, autonomie organique nango, autonomie financière nango, autonomie technique nango. Et ko sale mandenge nini na conférence des gouverneurs na conseil national de péréquation yango wana organe ya suivi ya processus ya décentralisation. Akoki ko bakisa te bato ba uta bakota. Ko ça peut mettre ndeko député qui a ces documents capé zali madame Robert Ouazali membre ya G18. Parti na député, G18 et Siga José Makila. S'il vous plaît, oui. Combien de députés? Boni. S'il vous plaît. Oh, yo mo nyo ko 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 ba Congomani mingi c'est dans la député tanga Congo na. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Soko yebité bandaka ni. Pesa Congo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La question madame Marie-Ange mais José Makila et consort. S'il vous plaît. On a député, à combien de gouvernement d'Engeni. On peut se prêter ignorance publique. À côté de la plateforme. Mais tout ça qui n'a pas regroupement pour nous rejoindre. À partir du moment où le regroupement moko est suisse et ba député babimi. Mutako quand le gouvernement à partir du regroupement. Bazo pesa ça. À parti politique. Azali na député. Il faut dire autre chose. N'a pas répondre de peine à mettre le Kouloubaboy. Comme même la vision débat nationalité, pour atteindre des années, là qu'on les a prouvé comme ça congolais. La nationalité, c'est pas la faciès, ce n'est pas la déclaration à plateau. Vous avez juriste, il faut un document de l'état civil, la naissance et à moto. Dès qu'on adapte que Moutouana, biso toza le seul pays au monde, toza une identité. Sur base de quoi qu'on benga Moutou congolais, à ça congolais. Parce que 4 électeurs, mais ce sont 5 personnes qui témoignent. Oh, bazwa qui déjà cadre. Mais ceux qui battent dans bazwa étranger, qui battent dans 5 cadres d'électeurs. Dès que d'abord témoignent, comme Congolais, même sur toute l'identification. Est-ce que ça sera le moyen pour savoir les vrais Congolais, les faux Congolais? Très bien. Voilà pourquoi il faut peut-être. Ok, il faut peut-être aller. S'il vous plaît, nazo peso maloba, nazo kotigé le polo. Kotigé le polo. Ya on a lobby na likabo ya lobby ya identification. Il dépêche quelques personnes, par exemple, que l'élection est en 2023, il faudra impérativement commencer d'abord à recenser les gens. Pour ceux qui t'ont identifié, tout est toujours à la même bêtise. Vous partagez la vie, élection en 2023. Nakati ya coalition, il y a des partis politiques. Coalition, va salir on a bangomba te. Nani José Makila aena lingoma na ngoma ATD o aena lingoma na sika bakotanga batinda mbona bango ye ubego RCD o kutala bakongomani tanga komba député moko o kobela yo yebi o lobi tenga na député tanga komba député moko te s'il vous plaît ah wana baki otango tanga kite s'il vous plaît RCD nakati wana lokola Makila amopona mi lingoma na e bodi nakati lingoma na moto ye moko baponi yete aena bapona mité ye ba pese ministère d'état au monde wapi la carte de coalition ne quoi biso toi na la muka hein
moto ya suka penza wa memi le côté beaucoup mo kabla bokonzi yende ba pesi etene monene ba opesa plutôt moto azala batinda mi LCD yango LCD yango ba siège ka wa pisusu est-ce que ba tenir compte à poids politique na bi yango ba tenir compte à poids il y a une coalition vous appelez regroupement bato basangani tango bato basangani tango boko mo kabla bokonzi bakota lingomba idepesa na balie na ete atali balie apesi balie na ndenge moto monte eloko ya memelaki idepesa sikoyo LCD amemi eloko te na kati ya lingomba na bino ya G18 wana eloko te libungu tulu ye nde bapesi ministère d'état ye oyo amemi libungu tulu ministre d'état yo oyawa atindi yo yaka okende kobundela ngai okokata soni te okoba aza na batindami manda eleki LCD azwaka bo sénateur moko oyebi yango sénateur moko oyebi alekaka na mingongo banani alekaka na Kinshasa est toke malem est aki na ba députés provinciaux et c'est ça le débat si ça toko tala débat oyebi Moïse Nyango alekaka na ba mingongo banani ya ba député ya PPD na nini na mandat ya Kimbuta okoyeba yango honorable mokonzi bango apesi bango bibolo bisela ngai est-ce qu'aujourd'hui identification de son posé na batu nyonso recensement avant les élections te ndeko tokoki koya na nzela oyo te kabi ngai komema biso ya te tokenda nano toyeba nani ali kongomani ya kongomani te bongo tosala mapono misima tokoki kosala bongo te ekotambola nyonso mibale elongo tokokenda na recensement ekokenda tokokenda na makambo etali maponomi recensement ekosalisa biso na nzela ya maponomi wapi mabe mpo na nini tokoki kotambwisa yango so mibale te ntango koba totelema ekosala nayebisaka yango soki oyebi yango te recensement wana ntango ekobanda sengeli tokata soki osala mibu boni ntango ekenda est eyeba te mobulu ekobima oyebi yango tu sais que le recensement va provoquer des troubles à l'est notamment chez les Banyamulenge. Ne cachons pas au Congolais la vérité bitumbe kobima kuna bakoba oyo aza kongomani te okongomani ekozwa biso mibutu mibale likambo wana ekopela moto ebongo sika toloba o te tosalisa nanu recensement lokuta mobeko likundi esengi biso mapona misima ya mibu mitano toza mposa ya maponomi na mobu koto tumi baye na misala très bien yango wana maître Richard si ça on a tout changé chapitre zonga mbango mbango na makambo wa mikoto tout ça na lobby doute sur la nationalité zo s'imposer na mutu nyonso il faut identifier natali pe comportement ya mutu moko entre autres na cité comportement ya Rouberois. C'est-à-dire qu'il est parti d'une déclaration faite par Moutoua Memela Kabiso Bango Abou. Pour nga na mona Rouberois, ebi masola Rouberois à partir ya musée. Natali pe comportement oyo musée alobaki malobo musée alobaki na comportement bango bazwaki. Na ozonga mingi na eloko etali ya recensement tozolo because à la lié na processus électoral. Na lingi to meka ko réfléchir. Omoni identification ya ba congolais ezali question moko cruciale. Il faut arriver à définir qui est congolais et qui ne l'est pas. Du point de vue ya mibeko ya mboka ekoloba nini, pelobi nini, et puis toyeba qui peut accéder à la fonction musu songolo pakala pour éviter la musu lokola doute sur qui et qui fait quoi. Le lobo soki esengi que glissement et salema par rapport à recensement wana. Ngai personnellement na baka je suis d'avis pour la nini. Mettre fin à la guerre de l'Est pour tomeki na ndenga manduki et simbité. Tomeki na ndenga conférence et simbité. Le ngo yango na songeli sunabi et sengeli na biso to sala boni to identifier. Omoni mingi balobaka babi to Rolanda na occupé kulutu nanga koto lobi to Rolanda makambo yo Kabila sala quitté. Mais il faut comprendre une chose, quand on gère un état, on a la maîtrise de certaines informations au batu mingi ba kalangote. Et ici ekosenga na mokondi ya mboka kozwa certaines mesures qui seront impopulaires puisque c'est lui qui a la vision du pays. Yene mutazo ebe sikani no ya ko komema biso. Alingi sikani, alingi paix, alingi tranquillité, alingi tozala na kimia. Pona yango à un moment donné ekosenga na biso boni azo ba mesure mususu oyo ekozala impopulaire net par exemple glissement. Glissement ezali biso nde batu to inventer yango te. Glissement ezali eloko moko ezali lelo tango dozolo ba boye ezali constitutionnel. Na ndenge nini? C'est-à-dire qu'à un moment donné tous nous en avons douté. C'est-à-dire qu'ils ont un mécanisme moko ezali. Nous en avons douté dans ce sens que Tobimi Nanzela, ton marché, ton lobby, que non, Moutoua Salaboité, Batoua Tambolaté, Bak Glissete. Mais lorsqu'ils ont recouru à la Cour constitutionnelle, Cour constitutionnelle a fait si biso interprétation wana. Sauf qu'il est l'obiso. De respecter Yangote, Toto si Yangote, nous aurons violé la Constitution. Est-ce que le Cour constitutionnelle interpréta qui n'a esprit à lettre
bien interprété qui avantage à Motumoko. Papa Nanga. Faut jamais corriger une erreur par une autre. Non, du moment où cette jurisprudence... Ne copiez pas Kabila dans tout. Nous soit dit. On va revenir. C'est une loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Maître Pinda, s'il vous plaît. On ne va pas copier Kabila dans tout. On ne va pas copier Kabila dans tout. Il faut copier des bonnes choses. Bah, il faudra corriger aussi. Alors, s'il vous plaît, on va évoluer. On va prendre deuxième sujet. Ezali Likambo. Oyo, il y a Théodore Ngoïna Martin Fayoulou. Mais avant de se faire, parce que vous avez parlé de l'examen d'État, Togo Yoka Passi, Boyebi ke Bana, Mitano, Bauta Iko Kufa na tena fait par Babomi Bango Bana Penza Bilenge, Nzaba Yamba Milimo ya Bana Wana, Bilenge, Bakundaki Bango, Okolo ya Yenga, Bafoto na Bango, Bana Bakoti na kati ya Lilita, Naoki Passi Bano ya Mike, Ba Inosa ya Pamba, Bake Kubeta Bango Masasi Bana Wana Bakufi. Passi Penza na Motema. Kasi Kozanga Bana Wana Eleki, Mokolo ya lobby na minute na zolo ba Didier Boudimbo azo séjourner na Goma kaka pona makambo etali examen d'état ndeko auti ko déplorer makambo qui a dénoncé yango kokoti sabana na ba téléphone pe tricherie ya ndenge na ndenge ngala bande ko mona il fallait aneweza nango blanche bazongi si bana na classe qualité ya diplôme ni tozozela na bana ngana yebité ça c'est une question mais soki bana bazui tant mieux mais est-ce que ba diplôme wana ko zala na valeur wana na yebité za motuna nazomi tuna au 3 botala nanu EPST tout ça là qui reportage moko lobi na makambo examen d'état mais bolanda pe bandeko bazana ici parce que gouverneur a outil qu'on s'est prononcé par l'entremise et porte-parole naé ba fixer opinion parce que sangwe panzana kike na butu ba violer bana 35 mais a violé à 35 te ba pesi précision que moi na violé azaka moko me bande belende bazala ki traumatisé vous allez prendre ça toza kozonga tokota skoli kamba Fayulu au pesa biso pe na vidéo ya Fayulu en même temps bazaki na Théodore Ngoyi poto yo kango tant tozozonga to vendre la dossier parce que moboko likambo lelonde yangwana à tout à l'heure. Près de 800 000 élèves ont répondu présents au début des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2019-2020 ce lundi 31 août sur toute l'étendue du territoire national. Ces épreuves vont évaluer les niveaux des élèves finalistes par écrit et par oral. Pour ces premiers jours, il est question de la dissertation où les élèves développent par écrit les différents thèmes choisis. Les jurys pratiques s'en suivra pendant 2 jours, soit du jeudi 3 au vendredi 4 septembre 2020, pour jauger les niveaux des élèves à l'oral. L'ego de ces épreuves a été donné par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, au complexe scolaire Kimbuta, accompagné de son vice-ministre Didier Boudimbo. Pour le ministre Willy Bakonga, c'est un sentiment d'une mission accomplie, puisque beaucoup ne croyaient pas à cette année scolaire par rapport à la propagation coronavirus. Aujourd'hui, pour nous, c'est un sentiment d'un pari gagné. Nous avons relevé un grand défi, le défi d'amener les enfants jusqu'aux épreuves d'évaluation certificative. Et sur toute l'étendue de la République, les informations qui nous arrivent, les rapports que nous recevons de tous les inspecteurs, de tous nos points focaux qui sont dans les provinces, montrent à suffisance que les examens, cette épreuve se passe très très bien, dans le calme, dans la sérénité. Donc nous allons de victoire en victoire. Cette année scolaire va se terminer, malgré qu'elle était très agitée, comme je l'ai dit, à cause de la pandémie, va se terminer sans problème. Donc... À l'issue de cette première journée de la dissertation, les élèves finalistes ont manifesté leur gratitude à l'égard du chef de l'État et du ministre de l'EPST pour avoir rendu possible les épreuves de l'examen en dépit de la pandémie. Le ministre provincial de l'EPST, Jean Famille Enfant, tient à faire la mise au point suivante. 1. Vers minuit de ce dimanche 30 août, ces élèves finalistes venus de Rungu, situés à 67 km de la ville d'Issiro, logés au centre diocésain charismatique, ont été visités par des inconnus qui ont emporté des téléphones, de l'argent et d'autres biens de valeur. 2. Lors de cette intrusion, une élève a déclaré avoir été violée dans un état de conscience. Le gouvernement provincial condamne avec fermeté cet acte barbare et rassure l'opinion que toutes les batteries sont mises en marche pour retrouver les auteurs tant intellectuels que matériels,
en vue de permettre à la justice de faire son travail. En remplaçant le juge maintenant en violation de ces dispositions, il a intentionnellement violé la Constitution et il doit rapporter les deux ordonnances, celle qui nomme les juges qui remplacent mes clients et celle qui nomme mes clients à la Cour de cassation, étant donné qu'un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé à un emploi public pendant 2 ans depuis la fin de son mandat. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation intentionnelle de la Constitution, le Sénat et l'Assemblée nationale réunis en congrès devraient faire leur travail. Toute personne épris de justice, de vérité, ne peut faire que ce que Maître Théodore Ngoï a fait et est en train de faire. Nous disons ici, nous voulons construire un état de droit. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. M. Tshisekedi, il le sait, il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la Constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action de Maître Théodore Ngoï. Et j'ai dit à la population, j'ai dit à tout le monde, M. Tshisekedi court un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-mesures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là m'ont causé du tort que je dois soutenir la violation intentionnelle de la Constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes qui sont des hommes et des femmes de principes et de valeurs. Le respect de la Constitution est sacré. Merci beaucoup. Très bien. Bosolo la politique yangoyo siko toujours fongola ndeko zana ndako lukali kayebwa pembe na bidwa mai potentiel linge bimasiko na makambo. Bomoni bino moko ndenge masolo ezali ndeko Théodore Ngoyi kotoyo l'échec poza l'échec na ba candidat président ngam na lobité seni mutabisa biloko. Ngai na publiera ba résultat te mais seni na ba résultat pesaka Théodore Ngoyi ba l'échec. Na ba tasuko ba benda mukila. Martin Fayulu selon seni abimaka deuxième. Selon Seigneur abimaka deuxième. Mais yemo kaloba abimaka premier. Ngai pe na publiera te na koloba te na nazaka premier po ezanga ite. Ezaka seni. Na yebi l'échec, na yebi na deuxième au Seigneur lobaka. Comment? On va prendre maintenant le dossier. Théodore Ngoyi, Martin Fayulu, on va commencer avec Mike Mukebai. Juge Kilomba et Oboul. Va se coaliser. Donc Théodore Ngoyi, na Martin Fayulu va se coaliser pour nous soutenir schéma. Il y a destitution au Parlement. Il y a président de la République qui va accuser de haute trahison. Par exemple, la nomination à Salaki, tant que le Premier ministre a déplacé ou à Salaki Nassimane, ministre intérieur, à Chaka Mokoloto, na ministre de la Défense, le ministre délégué pour le ministre de la Défense. Lelo, comment vous jugez la démarche? Il y a un candidat président Mibaleo en 2018. Pour la battre observateur, que Martin Fayulu a commis sous-traité na FCC. FCC a tchélié misolo pour quoi y a un bobo salandoto na lotarate. Lecture na yobimsa skobilo. Vous avez 5 minutes pour nous démontrer vrai ou faux le président a violé la constitution. S'il a violé, il faut. Mbango, kolia mbango bilo ka moto six ya monoko. Okenda ko bundela ko bewa oyeko bisa bato ta ka moto G18 bon troisième fois ke wapi. Tikana tutika. Wakano no moto FCC troisième fois eke wapi. Yebisa ba Kongoma. Moni no point na ko ya ko bundela ka ko bewa. Ba Kongoma ni ba bite wa moto FCC troisième fois oteka et pas ya Kabila. Yango makambo ko bebisa mboka. Haute trahison. Makambo o esalami lobby wa. Destituer le président de la République. O esam. Eko bandandenge nini lamuka to sala likambo moko o ekopesa Kabila makasi. Makambo moko ndi fa la sala lobby wana. Na komona nzele ko kumba biso te. Et apesi biso awa ye moko. To me malokasa plan de sortie de crise. To bandi ko bundana banda mon bu moleki. Wana siko wa sala lobby. Ou on a sorti des crises, et aggravation des crises.
On a plein d'aggravation des crises au Basali. Accentuer la crise. Ce qu'on a vu dans posa ko makambo ya Félix Tebakanga. Pour y bien ngoye mon côté. Pour y ko de moto ba yeba nyo mbuta mutu ete tseka ba kabiliste ya monene. Théodore Ngoy. Aya ya ko le bango na ye. E bandi wapi? Likabo kafumba bongo na lamuka. Okbaninga ba yebite ngai bo na yebite bo lamuka na tongo. Oh. To ke na kopela mboka pela moto. Toko luka mayele po mboka yeza na kimia. Boko bisemso likabo ngamba boy. Fayulu a trahi la muka selon vous. Na ngai na yebi yo likambo wana na yebi yango te na kotika koyeba yango te. Pona oya ngai wana moto atini ngai te makaza na mokolo na kota kela so likambo ali mabe pona mboka na ngai na tango tona ko tuna moto na kolobani nga na memete. So likambo ali mabe likambo wana ali mabe. Fayulu sous-traité par FCC. Ali na lobi na yezali mabe ya kosaka nango te. Kaka ko telema ndenge ba telemina Théodore Ngoy wana na kokamo yango. Nanu na suki wana te. Yango na Congo bato babundaka etumba ya solo bana tina te. Moto lokola Nico Mayengele, moto lokola Steve Kibwata, moto lokola nani Prince Penge bana tina te. Fayulu oza na misala ya kopesa to basa opesi lisanga bonganga. Lisanga nde bapesi émission ya kokenda kokutana kana bato lisanga bonganga obite na pesi yo mbano bana bamona lokumu. C'est ça l'exemple que Fayulu donne aux Congolais. Donc vous pensez que l'Isanga n'est pas un modèle? Attendez. Politique. Adzonga kunandega adzonga vanda nae. La mukeza yangate bandimi yeso bandimi. Sikoyo nandenga yengi atamboli te. Sikoyo lakisi ba na biso Fayulu esika na bokonza lakisi ba biso te. Lisanga nde penza ali moto bola nanzia na pesi ye mosala. Bako ko pesa ngo Steve Kibwata te. Moto yo yengi Baba nza kati tumba bandakala tokumokenda bonobo ozotelemela nini ozotelemela démarche ya Fayulu toza ko telemela moto bapesi makasa bapesi makasa wana akoki ko meme tumba na biso te aye na ndako bato andimiye avanda wana akoki ko meme tumba na biso te ayengi toko la kisasiko bakongomani mbano na makambo ya mabe toko batoko no bongisa Kongo likoloto. Soko na sena to banya ngote likonde to kokayango mbano lokumu na bato yo bana bondumba betela ba maboko bondumba politique betela lisanga maboko pesa emosa e kokito to la tola muka bake do kanga Félix pomboke pela moto tomboke bo likamo monene bongo po pesa FCC makasi FCC a makasi. Ça dit démarche il y a ko destituer président par le parlement na haute trahison oyo Fayulu nande ko todo basali eza suicidaire eza intention ko pelisa mboka lokana na tuna yo FCC na ba député belé ta batinda belé soko ana posa osala ye moko akokango te akozwa makasi pa na biso pona lifuta nini la tango to batokei na ngona suka lobi mboke peli moto siko batu bayebisa ngai lifuta ya lamuka lifuta ya bakongomani ya Kongo la katwa ekozala nini otomoni Kabila ndenga atamboli na mboka atamboli nango tige loko bomi mboka biso lamuka toto mokongo na biso to pesa boye FCC mata pour gogola Félix Fayulu na oya ngaya koleka te Fayulu azosala jeu ya Kabila na boye kokota songi wana yo moto lobiango ngana bi na yo na mokongo mokeba FCC koleka te très bien soba koleka mokongo mokonzi Fayulu alega mokongo mokonzi Fayulu mais ozali déçu oya ngaya koleka te mais oza déçu ndeko na kanda na lali mabe na monyango lokola ngabi yango boni Congo tuko nakwa kwa makambo limbisa kolobate ndeko fumo toto un soutien à Félix, à distraire. Un soutien, monsieur. Un soutien. Je n'ai pas entendu. Je suis un élu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai besoin de soutien de personne. S'il vous plaît. Allez-y d'abord. S'il vous plaît. Vous m'attribuez des intérêts. Attendez. S'il vous plaît. Je vous protège. S'il vous plaît, honorable. Vous êtes un niveau payé là-bas. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, je vous arrache la parole. S'il vous plaît. Allez chercher les salaires que vous touchez indûment là-bas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, honorable Moukebaye. Je vous retire. S'il vous plaît. Tu es payé un Maloba, s'il vous plaît. Déco. Yondo provoqué. Il ne fallait pas qu'au salaire. Je ne provoque pas, non. je réponds. Non. Je t'ai posé la question. S'il vous plaît. Quelle est la question? Quelle est la question, s'il vous plaît? Quelle est la question?
na tuni bino makambo ya Théodore Ngoyi na makambo ya Fayulu makambo bango basali ya démarche ba se coaliser pour que ba senga destitution à chef de l'État par l'entreprise ya parlement démarche wana bato mosusu ba moni que Fayulu a commis sous-traité na FCC ndeko alakisi ya selon ye bakokota la démarche wana teza suicidaire po démarche wana eza kopesa FCC makazi lecture non na likambo wana non parce que quand tu commences nalingi koloba boye makambo Fayulu alobi na makambo Théodore Ngoyi alobi eza na lien ni na FCC eza na sens te yango nalobaki asenga soutien va Félix ndeli sumu na sali yango wana pour dire que ce mutu na ba idée te akenda na ba échappatoire ozomona te que mutu wa élaborer te pensez na ezani na ba question ben justement je vais vous répondre je vais vous répondre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vais vous répondre s'il vous plaît Fumutoto soyez élégant quand on parle mutuellement s'il vous plaît s'il vous plaît écoute ce que je te dis s'il vous plaît j'écoute mutuellement eza élégance kolobana moninga te koza élaboré te c'est une expression mais eza moins graphiste non nanga la pétition je retire à cause de vous il y a pas de problème OK même pas pour le public il y a pas de problème non parce que public n'a la lobby il y a pas de problème allez-y allez-y G18 eza coalition te eza regroupement etant umutazo lobake yeza député te parti neza na député te akokoma ministre ndenge nini yebite ke tango ba kwabolaka poste wana ezalaka na quota président de la République Tshisekedi na quota autorité morale Joseph Kabila et que tout le monde qui est ministre du gouvernement a député te à partir du moment où regroupement za famille politique ne peut pas être ministre na quota il y a un regroupement politique quand muto a député to muto a qui ba voyer be ndina sens on a avec ça élaborer dans sens que zo makambo za ndenge sale makate c'est injurité ne bi so ndenge nini moi ne bimaki et comme mabe deuxième chose alobi na ngai troisième voie Robert Watindinga na lobelaye mais yoka et logo na lobi a élaborer Robert wa défendre que dans pouvoir économique ba mais oni pesa na compétence na ye mais ya tindinga na lobela me na ye na télévision na lobi makambo alobi wana eza na nzela te ye akoki konome ba mère te oni pesa na compétence na ye te we tinda wana ndenge ni batindi yo kendo lobela mutu yo ye na plateau na loba juste les compteurs à Robero est-ce que député na ngai parce que alobi ba aza eli biso ne topona ki entre ngana non mutu ya 5 kenda akoke na élection s'il vous plaît continuez de comment que pour votre information les fonctions na membre ya CNSA est incompatible na koke na élection donc mutu ta kena na élection te on a envie de élaborer te mais vous l'obligez à l'obligé non na de candidat ndenge mutu ata na s'il vous plaît allez-y Koba s'il vous plaît n'évitez ceux qui eza makambo kana ko lo basa ko ba s'il vous plaît allez-y donc haute trahison. Donc, na route qu'on répondrait que en venant ici contredire la thèse d'Azarès Roberwa, montre va élaborer kolobateke na yeko kotela ye atindi ngai. Là ça passe. Na uta ki koloba boende ko mukebaye. Pendant que bato ya 1960, baloba que les problèmes za mundele, la réponse à décolonisation. Bato ya IDPS, état de droit baloba les problèmes c'est Mobutu avec la dictature, la solution c'est l'état de droit. Ngata on a cette droit de le Congo un problème d'homme de culture et d'organisation. Yango wana ezali na ngai na zolo. S'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît. FCC ezali coalition, il y a la gauche, il y a la droite et il y a la troisième comme idéologie. Mais yo za na onde dénonciateur oko distraire de bato za na politique te. Yo bongi na théâtre. Donc non, il faut pas dire ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais ça on a compris. S'il vous plaît, ne qualifie pas de choses comme ça. Quand il parle, moi je suis calme. Je te pose la question par rapport. Na tuni aux questions. Na lobby démarche ya Fayulu na Théodore. Aujourd'hui, est-ce que le chef de l'État a-t-il violé la Constitution? Est-ce que l'hypothèse à qu'on reprocher la haute trahison est maintenue? Si elle est maintenue, prouvez. Si elle est maintenue, tu rejettes en bloc. Merci beaucoup. Ndeko est-ce que kolo ko sala théâtre ya ko finga donc yo zo finga bata théâtre na bi musalo ko kina donc c'est grave donc yo fingi bata théâtre c'est très grave mais na lobi ko kina théâtre lobi na fingi donc théâtre na musala théâtre les gens suivent les gens suivent allez-y nous ko zongo boye soko mutu a lobi alinga ko sisa na koloba na que les problèmes d'hommes de quitter d'organisation a outi koloba ke Fayulu aza l'homme de la solution te
parce que bato bakoki kosala musala atiki bango pour un intérêt songolo pakala akoko pesa lisango akoki te. Vous voyez que les problèmes d'hommes ne se posent pas seulement dans FCC, mais aussi dans la Mouke partout. Moi, j'ai dit, changeons l'homme, le Congo va changer. Quittons le tribalisme, le régionalisme, la malgouvernance. C'est ça la troisième voie. Toya na boanya, motema malamu to sale na mboka. To défendre ba individualité, to défendre ba idée. La violation de la Constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, honorable, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, maintenant, on répond à la question pour mon atelier dévier. Ce qui moutou a lobby que depuis Félix est dans le pouvoir, que l'acte apposa et viola la Constitution, moutouana a kosi. Président Bimisa programme de 100 jours. Alors que dans la Constitution lobby, il n'y a que le Premier ministre qui peut présenter un programme dans l'Assemblée nationale. Une fois que le programme est accepté, ben investir. Le programme de 100 jours est fondé dans la référence. 2. Ordonnance à président portant ba magistrat na ba ministre ba armée et violer l'article 81 il y a condition par le avant président décider faut pas comme a décidé dans conseil des ministres et l'article 91 alinéa 2 et le but très clairement était défense sécurité affaires étrangères de domaine de collaboration. Le fait pour le premier ministre de dire qu'il va quitter perdre la consulter et que dans conseil des ministres de la qui liboso à ordonnance on est là pour l'accepter que Bapoua n'est pas inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres, qui est délibéré et la violation de la Constitution. Mais, je chute. Une chose est établir la violation de la Constitution et une autre chose est établir la violation intentionnelle de la Constitution par le chef de l'État. Tout le monde peut constater qu'un acte posé par le président, la Constitution n'a pas été respectée, article 63. Tout Congolais a le droit de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la Constitution. Mais tout le monde n'est pas le juge chef de l'État. Alors moi, je ne peux pas prononcer en disant Tshisekedi a violé intentionnellement la Constitution alors que je ne suis pas son juge. N'a pas établir intentionnalité ou n'endengeni. Très bien, merci. Maître. Sokola egas. Pour la magistrat, il y a une question à conseil des ministres, il y a une question à conseil supérieur de la magistrature. Il y a un organe technique pour désigner les magistrats. C'est ce que vous avez dit. Allez-y, Mathieu volume. Il va délibérer dans le conseil des ministres. Mais le conseil des ministres, il y a une question, il y a un magistrat. Moi, les alliés conseil supérieur de la magistrature, il y a Moutou Azali na Makoki, organe technique pour désigner les magistrats. Donc, le les alliés, il y a juge Iboulou, na Kilomba ezali kolakisa keno bato oyo basengela ki koposer ko statuer sur cette question là basala ki proposition na continuer kolobaraka mama Denise alamuka ki na tongo te alobi papa nommé bato songolo pakala te, c'est-à-dire que soko tangi ordonnance ba lobi vu ceci vu cela. Je ne voudrais pas aller dans les aspects techniques pour na kati ya aspect technique ou la violation des égalités, mais je voudrais seulement comment dire kolakisa implication à FCC na kati ya lisolo oyo pe ko attester le Congo na sepena le kolobi na suka. Violation à la Constitution, ezalaka constaté na batumi bale batelemi bazolo bana médiaté. Ezalaka constaté na mokanda boete ya oyo nani juge moko akomi pona okomela mokonzi mboka pas du tout. Na conférence de presse pété. Na kati ya émission pe boete. C'est-à-dire qu'il faut juge habilité à constater violation yango ezali boni bonga ki ba saisir au constitutionnel. Ba kokolo balelo balobi mais loko la juge mi balé bazate na kati wana po ba kokisa corrobe. Tikato qui est dans le conseil d'État pour attaquer acte ya chef de l'État pour que bas sur soir yango juge référendaire Azali, c'est-à-dire que Timo Kolobako statuer sur le fond va vider litière matière wana et le comme côté évoluer na niveau wana. Mais tout le comportement ya ba juge wana ya mutu même ata na pas bi mutu nyoso, c'est-à-dire même les avocats. Moi ce qui me fait mal, c'est-à-dire que au moni na lolenge ya profession na biso avocat de côté donc Azali une expérience ébélée. Azali supposé d'ailleurs cause une expérience ébélée. Azali peut juge na cour constitutionnelle. Azali peut conseiller na cour pénale internationale. Mais comment est-ce qu'il ne peut pas conseiller directement ba client na ba attaquer acte wana? C'est pour dire que à ce niveau-là, problème est alité. Les problèmes sont plus politiques. Vous allez voir dans le comportement ya ba magistrat wana. Ba accusa réception ya ba nomination na bango ya sika. Ba accusa ba sala remise et reprise. Mais basali pe simulation il y a prestation de serment. Mais tant que comme il va kokisa oyo bango bandaki ko sala ba bimisi mukanda. Curieusement, mukanda wana antidaté, bazali kaka les 4 mukolo oyo bazali ko ça a organisé prestation de serment nde ba yo sala boni ba ko bimisango dans les réseaux sociaux. Et pourtant soko tali tango ba déposer yango accusé de réception lobi pe que non les 4. Et pourtant bazali ki pe libanda ya délai oyo ezaki imparti bango na 8 jours.
pour que ça a quelque chose. À ce niveau-là, problème ezalité, c'est-à-dire que les actes pris par le chef de l'État, ezali na régularité ni ezali pas constitutionnel. Maintenant, je vais ressortir l'aspect politique. Théodore Ngoy, il a été contacté par 2 juges. Ces juges-là ont réagi après que le FCC, donc on va la mouvement FCC le dit non, ils sont inconstitutionnels, qui va lobby ainsi de suite, Salini, Kolanda la Sima. Théodore Ngoy, ezali pe démarche ya été, azali ko porter démarche ya batu songolo pakala pour na ko défendre besoin na bango. Mais vous allez constater, je reviens encore en arrière, que batikali ko saisir instance judiciaire mon côté pour na ko laxa réellement que chef de l'État Mokonzi Mboka a violé constitution. Alors, démarche wana bakeli ko luka sous-traitance na bango pour na ko pesa yango un aspect légitime. Dans le lenge boni loka ba dit que non, fallait le soka qui a ko réunir batumi balemi satumi et ainsi de suite ka to benda e pembeni pour apesa biso moi poids to luka loko la boni to kende na dialogue politique. Tant que na dialogue politique, to ba le lenge boni to koki ko luka ko renverser pouvoir auto omoni bino na FCC to zakanelo o moto lo lobby tant boloba ka bino bolobi que non, il faut to récupérer pouvoir autant boloba bo récupérer les alikaka kiti oyo ya Tshisekedi. Ne yango ezali bozali ko bunda ko continuer ko bunda de manière à stratégie nyonso. Très bien. Excusez-moi. Et là, ils appellent à liboso constatation na bino ya violation de la constitution. To moni comportement ya Alexis Tambo Mwamba. Depuis quand au moni d'abord Tambo Mwamba tango aleki na Top Congo. A sali déclaration selon laquelle ordonnance ya chef de l'État convoqua état d'urgence et qui violation de la constitution et que bonga qui va convoquer pas bazaki déjà dans ma démarche hein pour pas convoquer congrès pour pas examiner. Mais ils n'ont pas de compétence, ils n'ont pas de violation de la Constitution. Dans ces pays-là, quand on a la science politique, il y a principe de séparation de pouvoir. Mais de quel pouvoir y est-il à quoi il se permettre de statuer sur un acte d'un chef d'État et puis éventuellement, merci, maître. Info du jour, nous sommes arrivés à la fin, vous allez conclure. Affaire juge Kilomba Youbou, Martin Fayou, Théodore Ngoy se coalisent pour soutenir le schéma pour la destitution par le Parlement du président de la République Félix Tshisekedi pour haute trahison. Après les mesures des 5 élèves, le maître des 5 élèves à Massissi, 35 élèves de l'Institut de Rungu ont été victimes d'une attaque à Isiro dans la province de Bazou. Et alerte l'abbé Georges Semende. Selon le gouvernement provincial, une élève a été violée par ces malfrats. Les finalistes sont traumatisés pour ces actes barbares qui troublent la quiétude de la population. République démocratique du Congo, Tshisekedi a dirigé une réunion extraordinaire sur la sécurité et le développement de l'Est du pays. Réunion qui a réuni autour d'une table le Premier ministre, le gouverneur du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, les ministres de la Défense et les autres. Attaque et viol des finalistes à Isiro, Francine Mouyumba exige la sévérité de la loi. Augustin Kabouya accuse les FCC de bloquer les négociations pour profiter de butins auprès de leurs mandataires publics encore en fonction. Média Jolino Makelele donne un moratoire de 30 jours pour tous les opérateurs de chaînes de télévision et télédistributeurs œuvrant dans l'illégalité et non-respect de textes. Réforme électorale, la CNCC appelle la coalition FCC-CACH à reprendre politiquement et techniquement l'initiative de la recherche du consensus. Constant Moutamba appelle à la mise en place d'un parquet minier pour mettre fin à la fraude qui fait perdre à l'État près de 100 milliards de dollars par an. La dossier à Constant Moutamba lobby. Alors, Bosolo et Kominasuka. Nazalaki na kanisimo elingai basi ya ba politicien nyonso. So moni politicien mo dans la trouble bo, zo comprendre les troubles de comportement, il faut aller voir sa femme. Na osala ba démarche na mikolo ekoya. Na bandota na basi na ba na solo na maman, est-ce que papa za bien? Na kenda kota la première dame de la République a un plus blanc que la neige. Bosolo sili, ta la plus blanche ya moi si ya mokonzambo gazoyemba, bosolo sili to kuta la lobi. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Bouyei malamu na Sarah, application ya Freeland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ufandi na ndako. Consultez solde na yo
landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya banque na Tchombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya banque Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activer yo Sarah. Sarah, banque Nabiso et Longo Nabiso Bipai Binso. Afriland First Bank, The Pack. Papa, maman, Ndeko, vous qui vivez à l'étranger avec vos investissements au Congo, vous qui plairez à chaque fin du mois parce que le locataire n'a pas payé ou un membre de famille a utilisé l'argent des loyers, vous qui avez confié la gestion de vos biens aux amis ou aux membres des familles qui ne savent pas combien vous avez souffert pour en avoir, vous qui à chaque fin du mois recevez des explications au lait des loyers, même vous qui êtes au Congo mais n'avez pas le temps de gérer vos biens, ne vous tracassez plus. Glicom est là pour pallier à cette situation. Gestion locale des investissements des Congolais d'outre-mer, Glicom en sigle. Nous gérons vos biens comme si vous étiez sur place ou comme si vous le faisiez vous-même. Avec un personnel qualifié et expérimenté, Glicom collecte vos loyers à temps réel, assure l'entretien de vos immeubles, vous accompagne dans l'achat et la construction de maisons en toute transparence. Aussi, pour éviter des conflits au sein de la même famille, confiez la gestion du bien commun à Glicom pour un partage équitable et équilibré à tous les héritiers. Pour plus d'informations, visitez www.glicom.solution ou appelez au plus 243 97 94 12 145. Papa, maman, Ndeko, yo motofani na mikili ya bapaya, to oza awa na Congo, yo moto locataire ayokisa pasi poza mosika, kolela esili. Na Glicom, kimia na motema. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine. A Betty Kelelo qui a bandi déjà, pré-enregistrement et à déveloterie 2022. Papa, maman, Peli Bota Mobimba. Elenge Mwasipe Mobali Oyo Bozali na passeport biométrique na $5 ya Pamba. Na moto, Boya na ba cybercafé Ben Lubitsch, na bon marché en face ya Hotel Phoenix, na galerie Igo Tanzambi, na Lemba Terminis, pe na Apocalypse Vende, Massina sans fil. Mana ya Kinshasa to pesino lisusu mbote. Ezali ngai de kona bino Ben Lubitsch ya cybercafé Ben. Na yeko informé na bino ete KCC a annoncé TV Loterie 2022. Yango biso na cybercafé Ben Lubitsch. Tozali kobanda pré-enregistrement pour participer à programme ya TV Loterie 2022. Kobanda mokolo na le 20 août jusqu'au 30 septembre 2020. Yo zali na passeport biométrique en cours de validité. Yo na libota na yo. Boya na Kinshasa na ba cyber na biso. Yo zali en face ya Hotel Phoenix na bon marché. La galerie Igo Tanzambi na Lemba. Pe libanda ya Apocalypse 22. Na lobi na katite mais libanda ya Apocalypse 22. Yo pe ndeko ya diaspora. Boyebi ete bandeko ya diaspora 167 au batinda ki ba photo année passée. Bazala ki ba gagnant cette année. Yango tozali ko encourager bino bato bozali na diaspora na libanda à l'étranger. Bo tinde la biso ba photo na bino na ba page biométrique iska photo ezaka na passeport. Bo tinda yango na adresse email ou ezali na mopanzi to na numéro ya WhatsApp ou ezali na mopanzi pour na kosunga bino ko participer na TV Loterie 2022. To pesi bino bonne chance. Pe bandeko bazali na posa ya kosunga bandeko na bango baya na États-Unis. Tozali wana pona ko zela bino ou benga na ba numéro na biso. Merci beaucoup. Merci. Ben Lubitsch, spécialiste en immigration américaine.